oyo ezali émission na ngai ya yambo ya 2022 nalobaki na bonzeli yango kolobaka makambo ya Nzambe, kopartage makambo ya Nzambe. Bandeko na nga nalobaka bosolo esikolaka biso. Nayebi année 2021 ezaki année facilité. Année 2021 makambo ebele elekani na kati wana, tobeli, tokufeli, tokwei na ba affaire, ba pasteur bakitisi kondima na biso, ba mikonzi ya mboka bakitisi kondima na biso. Mais naye koyebisa yo lelo, Bible yebisi biso, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Bandeko na ngai, boyeba tanke tokocha elikia epa ya moto, boyeba tokobanda kaka kokwesama. Donc elikia na biso esengeli ezala kaka na kati ya Yesu Masia. Elikia na biso esengeli ezala epa ya moto tondimela. Bandeko na koyebisa bino bosolo ekosikola biso. Parce que na vie ya mutu, na vie ya batu na se ya moi oyo, bakanisaka soko bazwi nde baza assuré. Soko baza en bonne santé baza assuré. Soko bafere la kosimba ibangwana nde bakanisaka bakokota lola. Mais na yo koyebisa bino, Bible ezali koyebisa biso na Mark 8 verset nango 36, elobi litomba nini na mutu oyo a gagné mokili oyo nyonso, abimi président, abimi premier ministre, abimi homme d'affaires a munene, ya voyageaka kendaka ba États-Unis, ba France, mais litomba nini ezali ba pesi nyonso na mukolo na suka azangi bongo bokonzi na lola. Bandeko na koyebisa bino, biso batu oyo elikia na biso na Jésus Christ, ba oyo pena no bandimela ete, na koyebisa bino boyamba ye, na koyebisa batu oyo bandimela ye bakweya te. Pote na Matthieu 24 verset 5 elobi nini? Alobi, car plusieurs viendront sous mon nom disant, moi je suis le Christ, et il en séduira beaucoup de gens. Makambu oyo bozali komona ezali koleka na République démocratique du Congo et séduire binote. Makambo ezali koleka na République démocratique du Congo, okomona pasteur aza kotinda bino na makasi bopengwa te, topengwa te, toyika mpiko. Tango tokoyika mpiko wana bongo tokomona miracle, tokomona loboko na Nzambe. Ngi koyebisa yo eloko moko, tango Nzambe apambolaka mutu atalaka lolenge ozali te. Nzambe apambolaka na bizengi, Nzambe apambolaka na ba aveugle, Nzambe apambolaka na bababa. Parce que tango aponaki Moïse atalaki ndenge ye azalaki te. Nzambe ayebaki eloko nini Moïse esengeli asala. Nzambe atalaki eloko ezali kati ya Moïse. Bandeko na ngai, nalingo yebisa bino ba peuple congolais, nalingo yebisa bino bandeko na ngai ya Congo, to garder foi na biso. Parce que tango Nzambe apambolaka, atunaka voisin te. Tango Nzambe aelevaki Joseph, atunaki bandeko na ye te. Malgré batekaki ye, malgré babwakaki ye na libulu, malgré apasaki temps ya pasi, mais boye promesse Nzambe ezalaki likolo na ye. Joseph na kati ya Egypte, nandimi te kayebaki ki Égyptien, mais Nzambe elevaki ye abimi gouverneur na mboka wana. Moi je crois, même na bato bazali na mboka poto, même bato o bazali na États-Unis, même bato o bazali na Asie, kotala langue na yo te, mais tala eloko nini ya Nzambe ezali kati na yo, tala promesse nini ya Nzambe ezali kati na yo. Parce que Nzambe elevaka mutu par rapport à ba promesse. Nalingi mutu moko ayebisa nga alléluia. Na koyebisa bino, tango Nzambe aprotegeaki Daniel na libulu akosi,
atalaki kosi te, atalaki promesse oyo ezalaki kati na Daniel. Nzambe a protégé Daniel. Nalingi koyebisa congolais moko, quelle que soit la difficulté na yo, quel que soit bakosi na yo, quel que soit bakosi ya vie na yo, Nzambe ko protéger yo, Nzambe ko élever yo, parce que ozali na promesse en Nzambe likolo na yo. Nalingi koyebisa ndeko nanga moko ya Congo, nalingi koyebisa bandeko nanga ba Congolais, esengeli totie elika na biso pa Jésus-Christ. Malgré ba difficulté zali koleka na Congo, malgré elika na biso zalaki lelo soko Félix azui Congo, Congo ekokoma paradis. Malgré bandeko nanga ya Congolais bakanisaki lelo soko Félix azui pouvoir, vie eko changer. Omoni nyonso ane kwesi kondima na biso. Pote, Jérémie 17, verset 5 elobinini. Ainsi parle l'Éternel, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Ndeko na biso, elike na biso, ezalaka te parce que ba changer biso président, parce que ndeko nanga komi ministre, parce que ndeko nanga komi PDG, parce que ndeko nanga komi boye. Te Bible lobi la kamera mabe na batu wana. Mais soko za na promesse ya Nzambe, akosala ba millionnaire ba marche pied na yo, akosala ba minene ba marche pied na yo. Bandeko na ngai, eloko esengeli ya makasi to bundela, ezali bukonza likolo. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Nyonso ekopesa melabiso lokola matabisi. Ndeko bénédiction Nzambe ezali ko dépendre na yo. Bénédiction Nzambe ezali ko dépendre place yo cheli elikia. Elikia na yo soko eza kati na Jésus-Christ. Elikia na yo soko eza kati na Jésus-Christ. Dieu va t'élever. Parce que tango tokoluka bokonza likolo, nyonso ekoyela biso lokola matabisi. Yango nde nalekaki na lisolo ya Congo, naloba kaka bosolo esikola biso. Bandeko, toyika mpiko, bapaster bakwesa biso te, mboke kwesa biso te. Parce que dans Matthieu 24, verset 5, elobinini, car plusieurs viendront sur mon nom. Makambu o nyonso bomoni ezali kosalema lelo esi elobama. Botanga ngona Matthieu 24, bokomona. Ya sika ezali te, mais oyo esengeli ezali kaka kosimba Yesu Masiya. Tango tokosimba Yesu Masiya, wana nde tokokende de l'avant. Wana nde tokomona nyonso ezali kosalema, ezali vanité. Bandeko na ngai, toyika mpiko. Toyika mpiko. Tocha elikia na biso epai ya nkolo. Tocha elikia na biso epai ya Nzambe. Nalingi pe koyebisa basi ya mabala, nayebisa ba couple, nayebisa bango na 2022 oyo esengeli tolimbisana, esengeli tocha Yesu Kristu kati na libala na biso. Pote tangu tokocha Yesu Kristu kati na libala na biso, libala wana ekokweya te, libala wana ekomata. Parce que dans Jésus-Christ, gakati kuna bolimbisi ezali, okosenga apapa limbisanga, mama koloba na limbisi yo, mama pa koloba papa limbisanga, wana mabala na bino kokende liboso. Pote nani azali nani pona ajije nani, ezali kaka mutu moko nde kaka mutu ajijaka mutu, ezali bongo Yesu Masiya. Ye azali bongo le vrai. Na 2022 bozwa Jésus-Christ, bochaye au centre, bochaye na kati ya libala na bino. Soko bolingi libala na ezala échec te. Parce que yo zali nani o juge moto. Soko Nzambe alimbisa yo plusieurs fois. Tala kaka kufi na ekulusu. Bakufi na ekulusu andimia kufa pona biso. Pona biso tozwa bolimbisa masumu. Bongo yo muto mokili. Na kati ya ndako ya libala eloko eleki pardon ezali te. Tango bokozwa Yesu, bocheye na centre. Koloba lisusu Nzambe zala na kati ya libala na biso. Naza sir libala wana ekosimba. Bandeko nanga ba Congolais, na koyebisa bino na 2022, résister au diable et il fuira loin de toi. To résister na diabolo akokima musika na biso et
topesa makambo na biso nyonso na nkolo Masiya. Wana nde 2022 ekozala gloire, parce que lokumu nyonso esengeli ezonga bongo na mboka na ye. Bandeko na ngai, nakoyebisa bino lisusu, elikya na biso ezala bongo na Nzambe. Soko totali kaka na kati ya Bibilia, mwasi oyo abandaki kotanga makila pendant 12 ans. Tango asimbaki kaka elamba na Yesu, makila etikaki kotanga. Yesu ye moko alobi kima touche. Tosimba Yesu na biso na kondima, wana nde tokomona bikamwa. Tosimba Nzambe na biso wana na kondima, wana nde tokomona bikamwa. Tokomona kembo na Nzambe soko kaka nyonso tozali kosala ngo kati na kondima. Nakoyebisa bino bosolo ekosikola biso. Bosa na Nzambe ezali tondima ye, tokumisa ye, toyamba ye lokola mokonzi mpe mobikisi. Nakoyebisa ndeko moko na journal lelo, na pokwa lelo, loba kaka liloba moko. Nayambi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi. Nandimi kotika mabe nyonso. Nandimi bongo kolanda ye tiki no suka. Yesu Kristu aza na centre bomoi na ngai, lelo nandimi kosalela ye. Bandeko esengeli toyamba Yesu wana. Bandeko bayambi Yesu nakumisi Nzambe pona tina nango, Nzambe azwa lokumu. Tolanda ye tiki no suka, elikya na biso ezala bongo.